Mbote balandi MDG de TV Afrika sika nzamba pambolela ngai bino ezalinga wa bino mère Dorcas la grande dame bandeko kaka ndenge tomisena yo kopesa basango pe kopesa conseil lisolo lelo eza ya mawa ya pasi pe ya kanda. Oui, de quoi il s'agit? Ndeko moko tosala ne musala kaka na ba réseaux sociaux oyo aza plus na Facebook ba pesi ye lisolo moko lobi epa na bana oyo akambaka ba mama aza na groupe ya WhatsApp oyo azo kokamba pa azo kosunga batu ka ndenge biso tosalaka nde ami kopartage nanga likambo moko eza na libala moko vraiment eza na porte kokufa eloko nini eleki bandeko eloko eleki eza ke baza na bana mibale ya mibali aza na ba 10 ans ya liboso si apusani je crois koza na ba 13 ans eloko mwa bongo. Maman a constaté à chaque fois à Saranana Mouana pour Asana maman ba parents des fois on s'amuse avec les enfants et à moquer la moana parc et à mon anda kunenga la kaka bozo blaguer surtout sur aza moana souka bino boyebi la Afrique ninge tozala na bana souka abi asali constat azomona moana aza activité moana on dirait azobela moana on dirait atuni tu vas bien moana aza bien te ndatanga vandi na mwana zo sola na mwana bandeko yo ebika mwana muke so azana likambu oh peut-être zo déranger ke likambu otamso ka mwana sko a manifester mo ba kobanga ba bilo mo abongo maman rassuré et puis non dis-moi moi je suis moi mwana za maman moi c'est ta maman n'est-ce pas ouais lo moi ma beza te le moi ma be komela yote et maman est là maman va te protéger bo ebika rande marambango ezalaka. Et on bande otatu lo ba il faut kosola na bana malamu parce que ba parents ebele ils ont du mal yako zwa accès à ba mambo belé ya ba information mususu na ba vie ya bana. Pourquoi? Parce que bana tellement ba yebike maman to pe papa azalaka trop agressive azala méchant azalaka il y a des parents oh ba yo karaté bolimbisi na loba muke. Il y a des parents oyo donc tant na loba koyoka te na sens que ba yoka bana te so monika mwana na bêtise so na likambo to eloko mombo ole atuna ou encore aluka yoka mwana mbala moko a s'enflammer mbala moko ziki mbala moko. Il y a des parents qui sont comme ça parce que eloko on est kota bobangi pa na bana ata so za likambo obanga koloba pourquoi pour ebi que non maman na ngazaka méchante papa na ngazalaka vous comprenez na beta lisolo moko awawa kaba mambo babano oyo ya ba abus comment est-ce que ba abusera bana un pasteur sorcier ou abanda ko abuser mwana bata 14 ans et mwana wana na place ya solana maman na kende ko se confier par oncle naye parce que bazala bien na oncle naye aibi eloko liboso abandi ko loba na oncle naye alobi naye noko na mambo webiso mais rassure-moi que oyebisa maman te. Pourquoi? Parce que maman zaka colérique. Ba parents faites très attention na balolenge to koboko le labana. C'est vrai na ba Afrique ba kolisa biso na ba direte moko boye balolenge moko boye oyo nos parents généralement croient ou encore croyaient que ça lolenge malamu koboko le labana et pourtant basungate. Ah oui basungate, je vous dis la vérité. Et puisqu'on donne que ce qu'on a bandeko patienter boyo kalisolo puisqu'on donne que ce qu'on a et nde babiloko oyo to reproduisa na babana na biso. Mais Dieu merci baroya na ba poto pe bako s'intégrer et sunga moi ebele. Moi je me rappelle tanaye mboka oyo bon je dirais avant même na bote avant na bota bana ngai parce que ba mamsusu na vie to komaka kozwa ba anglais pardon trop d'anglais. Au fait on apprend to apprenaka na ba réalité et na ba mambo to kokutana nango to apprenaka ebele et puis échanger biso pe ebele. Une fois je me rappelle nazana na zeme moi nanga liboso baleki nanga bayaka congé na ndako na ngai bane on olobela likambo ya kosolola na bana koyeba kosolola malamu na bana parce que bana ebele ba victime mambo ebele ya mabe oyo ke ils ont du mal ya kofungwama nde toloba na lingala
à expliquer mokolo qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et belé bakufa na ba secret na mitema et belé tous aka pressa oyoka lisolo en tout cas to oyoka na biso lisolo bo pesa aka juste quelques minutes pour comprendre que c'est important pourquoi na oloba boy. Na oloba likambo oyeba kosola na bana po mwana yeba comment est-ce que po moboti oza na possibilité wana ya ko soutirer information to ya koyeba vie ya mwana makambo ezoleka parce que bana belé ba victime mambo belé mais bazo kokufa na mitema ezo créer ba blessure intérieure a okola nango lobi à reproduire kaka o azwa et c'est très dangereux. Nazana zeba mwa na liboso baleki na ngai baya congé pa na ngai parce que mon père est polygame a boti biso na ba mamé belé et na to na baleki o baza vraiment miki. Oui, notre cadet et je crois il doit avoir 16 ans maintenant, 15 ou 16 ans, je crois 15 ans. Et bref, l'isolo na obeta ça date de 13 ans passés parce que moi na liboso ana 13 ans que 14 ans. Baleki nanga bayaki congé pa na ngai. Na bossa na ngote et j'étais tellement dur avec eux. Ko beta te mais ba ko gangela ba. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Tango bazongi ngamo na vandi nazo ko ruminer juste ndenge bayaki comment ba passer mes séjours, c'est vrai ba sepelaki yoka bana mosombile ba biscuit osombile ba biloko balingaka tout ça. Bakene au fait bazonga bavana na province. Bazongi Manchester. Ngamo na tikali. En fait c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Yango moni bandeko ko sambeleza bien, ko sambeleza bien. En fait, le Seigneur me revoyait azo la kisangai. Nazo réviser na omona comment est-ce que bana bayaki et na yo kakati danga bazo loba nanga ke tu trouves pas que omona te que tu étais trop dur avec les enfants. Ngamo na vandi sko na bandiko et bande zongela ngai. Des fois ya moso ezali wa sali bêtise façon zo gangela mwana na yo kango bien te. En fait ebele to aprenaka na ba kaka ndenge ba mamu tozo kutane nazo expliquer esunganga mingi eloko wana. C'est vrai zaki eloko mo ya mbala moko te ya lelo lobi te. Fallait du temps. Lelo na na bana 4 heures. Je tonne s'il faut tonner puisque na maman rarement s'il faut beta na betara. Mais j'ai cette façon là ya ko vanda na bana, ya ko sola na bana kaka po mwana zala l'aise. Malheureusement ba parents na biso mingi ba bokola biso bongo te. Et ça là que des fois on a du mal ya koloba mambo belé et belé ba kola na ba problème na mitema et mabe. Et maman na bandeko avant d'ici mwana. La façon dont elle avait abordé l'enfant, bien que l'affaire ou encore l'histoire est salimoi mikolo, mais malheureusement maman ezaki à son ainsi même le papa nous boyebi des fois nanda kuna ezala oza mwa likolo ozoyeba na ote ba mama mususu ozosala pas attention te surtout sur oza busy musala et consort. Ya omoni c'est important ba pareil photo solo la na bana. Un moment d'ensemble na famille est très important. Maman vandi na mwana en fait abane ko saka na ya constater que mwana oza actif te. Mwana on dirait il y a un problème. Santé na enzo tono on dirait aza ko lemba non seulement ça. Moi en fait l'enfant ne voulait pas parler mais maman azu a lempier a sololi na epsi oyebi ke nga na maman n'est-ce pas? Maman est-ce que maman beta côté abi maman va te protéger. Ne crains rien. Si tu loko ezali, tu as peur de parler. Moi, na so azon nga loba oba nga zo kinga na zo tala gauche à la droite. Pourquoi? Parce que ba bisa ke kolobate. Maman lempi a sololi nende mwana afungwami. Alobi ça fait déjà parce que amaele mwana ba 10 ans mais quand même azo ko se rappeler que et sali moi mikolo plus ou moins 6 mois bandeko 6 mois c'est belé 6 mois c'est belé ba parents s'il vous plaît yango mona ko sala émission o abi depuis un certain temps Yaya azako pénétrer na sima son grand frère azako pe amwekule azako pénétrer na sima mama oki moto na nzoto donc Yaya na ye comment osali ma basalité ba mibali comment osali ma basalité akoma ko sodomiser ye comment ko pédouler ye. Donc na nzela ya sima boyebi ndenge bapedula basalaka
ba mwana boyebi to nga koloba ngote na ba YouTube awa parce que ba émission zo la ba autre ba restriction na ba émission ba mot français musu bozo bimisa et kokani na anglais tout ça ba biloko wana ta bazo quand on va comprendre que no ba émission bozo ça les autres peut-être ba mamoro boy bande ko mama oka moto na nzoto papa ye papa zaki ozai tu azai na ndako ka ndenge ezalaka we ba masolo musu eza so bozo solo il faut attirer attention à bato papa sentir ka neti moi ye pe wana ba bandi solo non maman ba checker mwana ba vérifier ba moni penza que non sima ya mwana ezaki moi ko fungwama pour avoir des confirmations vraiment comme il faut fallait au même moment un docteur et le docteur va confirmer que mwana l'enfant était touché azo ça l'a touché bien que ndeko na ye oyebi bana mo wa songo na moko banga mo ko ndenge ezalaka ya nyon sauté mais masala kango nde bavandisi mwana ti mais ebandi ndenge nini o aza ndeko na yo et puis makambo mabe makasi boy parce que ya makambo mabe ya makambo mabe makasi ya mabe penza makasi toyebi mingi ezalaka des fois oka bana na ndako ya mwasi na ya mobali ta mosusu basalaka makambo wana ou encore bozwa ba visiter to bozwa ba cousin cousine babilo il y a de ces familles ba jeu wana moko yango bandeko na oloba na ba parents faites très attention na ba jeu de main oyeba na ta basakana c'est vrai et la famille est sacrée na ba âge nete ba innocence bana tang bazo sakana vous allez comprendre que non ba bana mike ba yebi na bango elo côté baza pe na ba intention mo côté. Moi je me rappelle mes enfants tang baza mike bon baza toujours mike mais siko ba comme moke kokola et mi balena mi sato balanda na bana écart il y a 25 mois 2 ans par rapport à ya liboso na wa mi balé liboso na mi balé bana écart presque à 3 ans mais mi balena mi sato baza écart presque à 2 ans do baza neti ba kokola bandenge moko et puis au moins na moi si mi sato za molai penza do ba net moi ba kokokana j'avais l'habitude so net na apprécié oka na ke sukola ba on a tie ba on nyosu mi balé na benoir ba koti bah j'avais 5 à 6 ans et voire même 7 ans tu sens que âge a innocence bah yebi le côté et des fois s'il fait trop froid au kata ba bimi na douche ba ke matala ba on mbeto ba on sumi balé mitakala ba bandeko makanisi pas mabezate ba mati ba koti na sa koti pourquoi bazoka malili donc tu sens que bazana makanisi moko ya mabete ba yebi pe elo côté ba yebi elo côté. Et déjà na arrêté certainement va doit comme commentaire maman ko sala bon te non na tika kala baza ba comme kola déjà la fille a maintenant 8 ans a comme rare moko pe a comme sukola ye moko so si c'est ka kangi serviette na tolo alingi kutu mto mona été so a côté na chambre lata o ka no bo fungula porte te vous comprenez donc ba comme que déjà ko koma maele mais bana so ba si ba koli bandeko ba ja ba 13 ans surtout na bamboko bana ba après na ba sexualité na déjà na ba classe faites très attention na ba jeu de main bana tang bazo sakana misusu kutu ba 13 ans neze belé bana belé basala ba mambo mabe entre bango bazali na ba 10 ans bana mike il faut vraiment koke ba surtout ba bano ba yaka webi yo mama tango bokola bana noto papa wana éducation mozo pia bango bano ba yaka wana katango na oloba koya ekoza bana ba visiteur parce que chaque famille a ndenge boko le la rabana na yebi une fois na olanda émission moko ndeko moko moi azo expliquer ba pesi li solo moko une famille ka ndenge moi si baba so baza bato ba camarade na ya ki na ndako na bana au fait ba ye kolala na ndako tellement ba passer journée ensemble ndenge ezalaka ba na revendre na pendant ce mois 2 jours so nini le papa mokolo ndako wana bizarrement auti musala ba mama baza ko solola na bango kuna bazo beta ba masolo so ya ba muziki soki ba makelemba bana na chambre ba osakana mwana oyo ayaki mwana ya mobali baba na mike apparemment moins de 10 ans papa mokolo ndako ake kuta bango na kata chambre ba osama ambassalité par exemple ce que papa connaissant ses enfants alobi ba ande basala biloko wana te ba yebi yango pete mwana wana utaki libanda mutaina makambo wana ezalika parenthèse na kangi
oyeba ndenge bongo oyebi ndenge bongo lela bana yo. Donc il faut osala très attention na ba entroupement na ba entroupage soki ba entroupement to na ba rassemblement bana ba buta libanda to bana camarade to kende na bana quelque part to ndenge ka kozovanda na bana na ndako il faut kokeba kotalaka bana bajeba kosala bamasolo bakosolola oui parce que na âge ya curiosité au monde mwana soko moko adolescent ba âge nete ba 13 ans wana eza ba âge ba découverte tia koma na ba 17 ans miso koma bango pai alinga comprendre mokili ayeba makambo nyonso zoyeka tout autour bazalaka ndenge wana oka bango beta masolo biso nyonso tozala bana mike toleka wana moi je me rappelle tokenda congé pas tante na biso na kin tata mwasi na biso ngana grande sœur na ngai et tolandana toekara ba un et demi on est même père et bon tobotama des années différents mais il y a botama na ba août je crois ngana botama na janvier donc tokona neti ka ba mapasa moi j'avais quel âge je crois que je n'avais pas 12 ans elle devait avoir 13 14 comment oui 13 14 ans toka ko sukola to abiso biso na basi sikona ko sukola ana bo banati botikala mitakala bozo sukola bozo sekana bino siko to beta masolo ezanga tina so nzanga ne tata mwasi na biso ba nero yoka abana ko biso solo to solo ezanga tina parce que totikala bolumbu en fait bana ba bongo na âge ya découverte ba solo la ka sikoyo soki ke tozaki moko azali mwasi moko azali mobali tongata musu peut-être ça mamba malamu te mais vu que à l'époque bamambo to komona lelo bakindoki to komona lelo ezalaka te bana basi en fait on connaissait pas ça et tikala coup de peu matala makanicité bon non seulement ça tozali pe bandeko toza bandeko bien que c'est vrai na ba famille musu bamambo zanga tina sale mais nous en tout cas babilo wana ezala na ngote juste tozo solo la mambo zanga tina et partie intime quand ndenge ezala bozo comprendre ozo sekata msutolo ne tala babilo moi bajar wana siko tante na biso ayokaki elle n'avait pas apprécié tant aussi ça gagner biso lo bimba la suka bo sukola su bino mi balete nde loko nazo meka ko expliquer ba parents faites très attention bana na ndaku faut servir ba mouvement ya bana c'est important et moi na wana tango batuni ye oke ko sala ndeko no makambo oyo ozui yango wapi parce que ils a dû à quelque chose et certainement joué en quelque part à monaki ou encore ba salaki yango et ba parents fallait ba luka ba yeba makambo e wuti wapi c'est comme ça que l'enfant va avouer à ebisi parce que papa silika yi makasi mwana oh non na téléphone ya mama na kanda na papa mbala moko rapidité ake kozwa téléphone ya mama tanga zu téléphone ya mama afungoli akoti na galerie mama tata nzambe Sodome et Gomorrhe karati mama ba video ya batamitakala siko mibali bapedula elekeli même na mobali mais yo sala na ba video o nini et puis ozwaka ngo wapono eza penza nga te tellement na kipara na ngai ba biloko yango te na effacer na zongisa boye na sala boye ya ba groupe ka ba WhatsApp to zalaka oyo et moko ya ba groupe nde mutu des fois batindaka ba n'importe quoi et c'est comme ça que babilo yango kota ngamo na tchaka na sala na nga attention te bandeko yango na bende baboti matoi vraiment les parents tel que sur le téléphone on a osala le téléphone na ngai bana nga basimba yango mes enfants touchent à mon téléphone basakana nango babetaka ba game surtout o moke ya suka sikoyo moi na zui téléphone par exemple akeita musu na galerie ou bien bana nde bazaka bisimba ake kosimba eloko moko non seulement ça moi je connais une amie na Manchester moko mususu une fois abenga ngai qu'est-ce qui s'est passé moi na bando saka na téléphone moi na par accident ka bana nde bazaka bisimba a transférer ba message nyonso na ba vidéo na ba différents contacts ya mama na ye sikoyo soki neti ba biloko salité ezaki na kati ou encore maman et puis surtout bato bazala que non ana ba vidéo ya ye moko mais compromettante na kata téléphone na ye et que moi na ake ko transférer le ba biloko wana ya na tata mo na Angleterre a polisa mwana litoi mwana na ebite so esukela ndeni so mwana na za na bomoyi certainement za en vie mais tant so litoi ekufa na ebite soki mwana na esuka ndeni na yoka lisolo plus ou moins 3 ans passé oui aussi
Lindius. Papa zana likango libanda. Et pourtant, ça faisait pas longtemps, même pas ce qui est un an. Autant ça mariage na moi sinaï. Azana likango libanda. Likango tindele ba photo mitakala. Moi na osaka na téléphone à papa so pas décoda ki ngo ndeni bino bebi bana lo bazana ba mayele mo bazo kola nango. Nga bana nga bo c'est vrai. Paten nange ça facile hein pour na refungola téléphone nanga mais bon, je sais même pas comment ils ont su. So pe bana ko kengela nga tango na bana ko sala ngo. Donc bango nyoso basimba téléphone so alinga a bétager azui kaka tiens a fungole à côté. Et ça ne me dérange pas trop pourquoi parce que bon, baza bana après tout osane. Moi nana za soba, moi na muke plus ou moins 5 ans, soba 3 ans soba 5 ans. Ake ko simba téléphone à papa et sali ke vidéo ya mutakala amona vidéo ya likango tata na ye. Tanga moniongo mami look. Mama tfungoli ka munoko ye tata tanka yoki bongo yembango azipa mwana mbata. Histoire vraie awa. Ta. Mwana kangama litoi. Mwana sali ba fièvre pendant 2 à 3 jours et kitate. Nde mama lobi non 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 ba fièvre ya makasi na kena mwana hôpital. Ta kena mwana na médecin bazui kara ba torcho ba tiaka na matoi wana. Médecin gangi. Lito ya mwana epola ba congolais na kangi parenthèse. Bana basimba ba téléphone, mama, papa, ba vidéo nini ngo yozala na téléphone. Ba vidéo nini ozala na téléphone. Soko monique il faut yozala na biloko salité na téléphone. Okoluka téléphone a mibale. O bomba ngo musika bana ba mona kate parce que soto lobi ke bolongola ou encore bo éviter ba biloko na bato bele ba oyo na bangote. Il y a des gens oyo ils sont à l'aise, ils vivent comme ça. Et bango il faut ba vidéo mitakala, il faut ba tokeseni na mokili oui. Preuve, ba mamba mitakala to lobela mtongo medi pour ona na ngayo kaka. Pat baza toujours na ba biloko wana na ba phone na bango. Et bazo continuer ko se filmer, ba continuer ko tindana. Yango sikoyo pona bola mwa bana, tote ya bino quand même ke et peut-être des téléphones oyo bi ke mona ko simba te. To mona ko zana accès na ngote mona ko fungula te. Bano bomona baza tellement mayele. Moi la bana bomona bilo wana na téléphone à maman na ye. Et na kotala rango ake ko pratiquer. Si comme bisika yo pratiquer et pas nani ya leki oyo ya ye. En plus leki yango ya mobile. Bande botande to ko mema satana na bandako. Botande to ko fungula ba porte. Après lo ibo komo kanga bandoki ya solo wana. Tokima Afrique. Soit disant kuna kindoki ba maramu misusu potonde mboka banjelu potone maramba mabe ezate. OK d'accord. Siko bota niveau satana okota na mabota. Niveau satana okota na mabota siko mwana lobi so akomelio omo. So mwana lobi akomelio pedula. Ya solo wana kindoki okanga bandoki koko na bino soki ndoko na bino soki nani. Et pourtant yo moko mutoki ofungola porte. Mama, papa, bandeko na ngai to veye na bana. To veye na bana. Bana ba kopiaka marambo ba omona. Ba kopiaka o bango ba omona. Nana grande sœur na ngai azali assistante sociale. Ba o ezala penza ba kena na ba cours, ko kata ba makambu, ko kena ba assister na ba procès, s'il faut ba placer mwana, bo balandela ba dossier asala mambuana. Oka ba kei na cours ba décider tout ça et puis ba kozwa mwana ta mususu yem to kozwa mwana ke ko tika bisike fo. Abete la biso tellement ba masolo. Tellement ba masolo ebele donc oyeka ba ya ba masolo musu boyo ki boye. Bobi misina ma misu me bobi famille angote. Ya na couple moko nigérien ba botola bango bana. Babotola bango bana, qu'est-ce qui s'est passé? Yaya Chale Kizeme. Yaya Chale Kizeme. Moi nana moi ça zaina ba plus ou moins 13 ans. Bazaka na ekara ba 1 à 2 ans na ya na. Moi na oza 12 13 ans. Même ba na poto na façon ba kolelaka. Na poto déjà 10 ans oka mona amona ba période. Misusu kutu soko azaba nzoto penzo ezala avant même. Na sina mona 10 ans. Tala libele bandeko yema kiangulu. Mais moi na 10 ans. Biso bloko en Afrique ezala raté. Bandeko, qu'est-ce qui s'est passé?
Et puis moi la comme na zemi ba para ba ebite encore mindele ma moi ba yena o découvrir encore na ba école. Professeur a constaté moi na na classe. Abendi bili la bi moi no abiente. Quand la minute on a passé les tests à grossesse et bimi positif. Aïe, ba 26 mois na. Zemi anani, zemi nani asimba ko, na masala ko boy. Na chuba ko. Moi na bandi loba que non c'est son frère qui le fait ça. Ba parents nanda ko ba yebi le côté. Histoire vraie. Awa, ba botola bango bana. Bango bando zala so ba bimi na bango mwasi na mobali batiki bana bango mona ndako. Et bana na ba o mobali mutaza mukolo ba 13 14 ans. Bazaki kaka ba ena na leki nae. Siko bazala bana ba leki misusu. Ba kena bango no tokenda ke église. Bomino bokenda église botiki bana bango mona ndako. Fa bo mema bango na église. Siko na bo blâmer na Nzambe, Nzamba tiki bino. Nzamba tiki bino toloba. Bango so ba kei bana ba koti na laptop. Soki ba koti na ordinateur. Allez, babani na bango kotala ba film batamitakala. Bando tala ba film batamitakala et quand la place ndenge ba kotala ndepe ba ko sa ba pratique. De wana théorie ba ko pratiquer kaka wana. Et la fille déjà ba no mona ba période. Allez, et tout ana yana leki. Ba yoka rabilengi ndenge kuna ba ko yoka, ndenge kuna ba ko lela, ndenge kuna ba ko mona. Bango pe ba beta ba cri batala eza ndenge mona mwana na mobali. Amoni na ba video ya maman na ye na kata téléphone. Komateske bana mibali na bana mibali ba okena sima ba ko krotisa. Ale ye pa bana ko krotise pa leki na ye. Botela ba makambo boye Nzambe na ngai, ba makambo boye o satana nini to kota na ba famille. Mwana na tchale ki nezemi. Et na mindele bilo wana le karaté. Ba zu ba ki ko avorter mwana bwana mo a dire kutute e ba botoli bango bana. Bolo banini na poto. Boza incapable de boko la bana. Et sili bana bakei. Bana bakei. Bana bakei. Et so bona li ba beta msu bo mona bango soute. Si ba ko 18 ans so ba bana malamu ba luki ba parents. Ah oui c'est comme ça ici Maramto ko sala baboti, veillons sur les enfants. Perfection c'est vrai zalakate, mais néanmoins nos devoirs à nous étant parents, toi assumer. Maman, moi na talarani na laptop, talarani na téléphone. Yo soko si okotino na WhatsApp, na TikTok, soki na nini ozakutu kunate. Tu n'as même pas le temps ya kotala bakaya bana, tu n'as même pas le temps ya kolukoi ba parents, toza I don't know over the place. C'est vrai bana lelo bazandenge mokotel. En fait chaque génération na maramonango. Mais tant on peut ça moi c'est vrai, moi na peu prisonnier. Mais tant on peut moi na tablette, tant on peut moi na téléphone, tant on peut ça moi na ce qui laptop. Zana contrôle naïe. Et là on y na tala parce que moi il y a des choses que mes enfants n'ont pas droit à kotala. Ba vidéo ya ba ko finga wana ba f ba moi makasi ba yebi. Soka na yoki na zo leka na biso mbala moko changer longo le loko wana. Ba biloko ya ba biloko ya horaire, surtout ba film horaire, je déteste ça moi. Na linga ngote. Et bon, vous allez constater les enfants baza toujours na tendance ya okende kotala ou encore ya ko sepela ya ko linga ba biloko oyo déranger toujours. Bana nyonso généralement ba bongo. Biso tout ozala bana to kolande ngwana. Ba biloko mo ba makasi ya ba bitumba ba game mo ya ba makila. En fait, les enfants sont attirés, bazala toujours attirés na ba biloko oyo. Yango moni il faut ko veillera na bana. Et likolo nango mama bakisa lo sambo. Papa bakisa lo sambo. Bakisa prière et ça a bien makasi. Oui. Bisuko yoko koma te. Bisuko yoko koka te nzamba okoma. Nzamba okoka. Yo sala yo devoir, yo sala part na yo, étant moboti, étant maman, étant papa, étant responsable. Il y a toujours des choses qui nous échappent. Hein? On est humain. Mais bisiko oyo okoma to royeba to koka te nzamba zali. Le Seigneur va te préserver, le Seigneur va t'épargner. Omoni lo sambo mona yaya. Le sambo zala mundu ki ezara arma o saranate. Offensif et défensif. La Bible dit derrière toute chose, il y a un esprit.
yana babilo mususu oko contrôler yango te. Et pendant kozo sambela ebengana bamilimo misusu pe ezo pekisa bamilimo misusu eya okota te. Oui, impact ya prière, c'est ça. Parents veillez na bana. Parents veillez na bana. Ekobosa na losambo te. Nini mwana talaka, nini mwana salaka. Sont sur nos gardes. Ba mikolo eleki na bana kolobela ba marambo kaya babana. Na ba jier awa oyo toleka ya ne passé. Tana fungola TikTok na nga sika. Na beta yi lisolo ya ba video mo etambolaki o bana moko basi ya ba mike ba 9 ans. Bandosa ma ambasalite bazoko se filmer. Mwana zo saba bilo moko one basi ba ndumba basalaka ya ba filme wana. Liboso kamera ye moko ami simba mabe akmi koti seloko mabe abalola na sima mabe na mona mwasi azo saba pénétration na liboso pe na sima na nzoto na ye emusa pezo kota même na sima na petezo bima mwana ba plus ou moins neva na lobela rango. Et quand j'ai parlé et na lobeli yango ndeko mwasi abenganga to yeba ni pe alobi nanga mama benda ba parents matoi abinga na yebi bana moko bakeno fungola laptop ba parents na bango ezali kola mesa papa na mama bakena bango na chambre bana kotala ba film na bango eta basili solo bakanga ordinateur bakanga te ba zipi yango moko nde ezalaka toi okangi ozipi kaka bongo e bakei e bana bana ko sakana quand nde bana bazala kirie des fois bakota kota na bilo baboti bafungola ta bafungoli ordinateur efungwami e ofungwamela wapi kana page obotikaki. Allez, bakutu ba film akuna bat bakolela toi allez ba on peut bani kotala. Et c'est comme ça que bana ba koma ikotala ba film wana. Ba parents embele bana soki ba bébé za parce que biloko ba omo batala ka bana ba koma kotala ngo. Et puis est-ce que boyebi na ndako mon ba téléphone tozala nango ba device nyonso tozala nango tablette téléphone nini na ndako. Donc wifi bosala wifi moko. Babiloko onga na otala na téléphone na ngai. Eko bima na ba devices même ya bana. Donc na babiloko nyonso to salelaka ba laptop, ba téléphone. Ngana za des fois moi na ngami balé so neta ba notala lelo moko ya bien te et ka ngana zo ya à changer, So na comprendre na bisa ya na fuyelenga elo ni ba notala tellement bango ba yeba ba mama moi je connais pas trop. Oka kei kaka papa bimisi mama te lora banotala yango so ezali lora mabe ko beti to gangeli. Donc ebimaka nazala tellement TV bato ba connecter TV na ba YouTube ba ebima mambo. Oka so fungoli TV so eza connecter na YouTube okoti na YouTube. Oka eopesa o ba choix ya ba biloko o za na bezotala. Siko na ba choix wana ekobimisela o ba biloko o bozotala kana ndako. Oyo ozotala na téléphone o bana bazotala na ekobimisela yo ba choix ya ba biloko wana nyonso. Ce qu'on comprendre que non ba biloko malamu tezotalema. Vous comprenez? De yango ba parents il faut réveiller. Faut ça très attention à bana. C'était ça pour na lelo bandeko. Et veillons sur les enfants. Et maman moi natala nini, papa moi natala nini, ça la très attention. Kobo sanate o basalo samboliko nango. Ouais parce que molimo yo kaka langage ya molimo. Molimo yo kaka langage ya molimo. Nanzoto o contrôler mambo molimo te. Ata so oza dire oza paramo oza yo basaka na note yo babanga yo za molimo yo kaka langage ya molimo. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta Sika. C'était la grande dame, je vous love. Partagez surtout. Au big samutu mon andira conseil. Merci.